Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raf Ngindu. Une of les jeunes leaders de la guerre. Artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes et mes chers fans, le cher faux compte d'être branchés déjà sur notre site Congo Promo TV, votre chaîne de YouTube. Moi j'appelle ça le TV5. Le TV5 de YouTube, le HD de YouTube. Donc, notre chaîne est là pour vous servir déjà. Donc, vous êtes bel et bien dans cette émission Sandy Show avec votre humble servante Sandra Mumba, que je suis là pour vous servir. Déjà, je dis merci beaucoup à mon boss, le boss Raf Ngindu, l'ingénieur, le génie de YouTube. Déjà, je te dis bonjour, bon après-midi, là où tu es, dans ta résidence à Dallas avec notre chère maman, maman Belinda, la maman de beaucoup de personnes. Donc, et puis, je salue tous les Ngindu et les Ngindunet depuis Dallas. Et je n'oublie pas les studios Congo Promo TV à Dallas, tous les agents. Donc, Bissonion, on va travailler à Congo Promo TV. Donc, solo, il y a bien. Donc déjà, je vais dire merci à mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a donné vraiment ce souffle de vie à cause de sous liboso nabino pour na kolobela bino pour na cause sous en contact nabino et puis ba fan nangai ba internaute nangai nyonso ba faux compte nangai. Merci beaucoup parce que c'est grâce nabino quand émission est quotidien dans bosala na boka signon sur côté l'émission ko pesa biso ba view. Donc déjà nazo féliciter bino ma beaucoup déjà pour na bino nyonso bisika boza na bandaku yo mutu mbala liboso recevoir biso en direct à Congo Promo TV, et la première fois na yo. Donc émission au Kombo Nango Sandy Show et puis ngam el molobel nabino Kombo Nangai Sandra Mumba. Donc je suis là vraiment pour vous servir. Émission na biso elobela mingi musique, elobela pe oyo nyoso eza télé dramatique et englobé théâtre populaire et englobé film et englobé cinéma et englobé ba gag ba comédie et puis tolobela kapé makambo ya sport. Donc tolobela kapé makambo ya sport. À part ça, toza pe na ba sujet auto traitaka, ce que toza na sujet tokoya nango awa tokolobela yango à travers bino, à travers ba commentaire na bino nde tokozwa solution pour na pesa mutu oya pesa ki lisolo na ye. Donc c'est juste ça o eza émission na biso na kombo ya Sandy Show, émission na bino. Donc bokende déjà ko s'abonner na ngonga oyo, bo s'abonner na Congo Promo TV. Donc bokende sika bomoni ba komi s'abonner, bo cliquer na lien wana et après ça boke lisusu ko cliquer sika clochette ngonga wana ezali bo cliquer wana ndisiko bomona émission à chaque fois que émission zo kota na net na YouTube bomona émission de kota no sans que bo sala ki bo kasi ya ko luka ngai. Donc c'est juste ça, allez-y s'abonner massivement sur Congo Promo TV, chaîne na bino TV5 ya ba chaîne nyonso ya YouTube wana il y a rien à dire comme JB Piana et Moko loba rien à dire. Donc bokende bo s'abonner kuna vraiment ma solo ezaya bien pour chaîne oyo et salami sans polémique sans rando biso toza ligne droite toya ande ko sala ka correction
moto atamboli malamu toke na ye oyo atamboli mabe tozongisi ye na ligne droite. C'est ça notre boulot et notre devoir, c'est vous divertir, vous éduquer et vous informer. Donc yango vraiment eza base na biso déjà bino nyonso bozwi biso na ngonga oyo boza wana devant ba poste téléviseur na bino, boza devant ba ordinateur na bino, devant ba téléphone na bino, boza na biso en direct à YouTube, donc sur Congo Promo TV. Déjà je dis merci na bato nyonso basote na kanga. Là je vois mon boss Simeon Musindondo, l'architecte que je salue en ces moments, esika zali bongo elongo na famille na e o baza na Belgique na bela. Donc là je vois Elena Musindondo, Micheline Musindondo, Winner Musindondo que je salue depuis Bela. De bonnes choses à vous. Et je n'oublie pas aussi mon vieux Simeon Musindondo. Je salue encore viens Serge Foula ya Serge depuis Raleigh awa na kati ya North Carolina USA awa babi DV Taxis comme dans les silité to ken kosala ba taxe retourne na biso kune pa na ye. Donc soza a contacter oki ko benga Sandra Mumba, en tout cas ma solo kozala carré. Donc et puis je salue encore babi et lambande et lamba babi Yahweh Mabanza et lamba na et lamba. Là vraiment eza juste poto lo balabino comment émission na biso et c'est pas ça. Déjà je vais dire merci lisusu à mon vieux Jube Kumaluta depuis Dallas. Donc ma solo ya bien bananyo sur ya Dallas, ya Ohio, ya Iowa, ya Pennsylvanie, ya Raleigh, Arizona, Boston, Portland, Maine, Mobimba, Lewiston, Westbrook, partout. Na kati ya 52 États ya USA. Donc, émission na bino yango, donc faut bochango maboko, bochango appui. Avec votre humble servante Sandra Mumba na Zawana. Numéro na s'affiche kawana. Oh, nous sommes Monique, alingi apesa appui na une émission. Oh, nous sommes Monique, alingi asala promotion ya eloko na ye. En tout cas, ko hésiter te obenga biso na numéro wana vraiment. To ko répondre un peu ma solo ko zala bien pour oh, ils ont des chaînes na munene ya YouTube. Donc Congo Promo TV déjà kanga masolo na kati ya USA. Donc c'est juste ça. Donc lelo déjà na meni ya émission na biso lelo tozo lobela vraiment deux sujets. Toko lobela suite lisusu ya liwa ya papa Joski Kiambukuta et puis toko lobela lisusu parce que na prometa ki batuke na koya ko lobela masolo ya Fally Ipupa o etangami pona niki Barcelone na bafana nana ke chop. Donc na baki na koya ko lobela ngo lelo nazo ya ko lobela yango comme ça avant to kota na ben ya émission na biso na linki to landa extrait oyo ya ezoko annoncer makambo papa Joski Kiambukuta po ba o bazolanda biso peut-être ba yebi ete mais à partir ya extrait oyo ba koyeba ye on suit cet extrait et puis on se retrouve juste après. Mécanisé de bord, moteur en marche s'il vous plaît. Décollez! Le Congo rend hommage à Joski Kiambukuta, chanteur, compositeur et interprète des titres à succès tels que Babi, Chandra, Kitamata et tant d'autres. Papa Yoyo, oh Papa Yoyo, Namangiliwa, et puis abandé koyemba na ye tant on est bandeliwana na poto tant wakende ki avant AVCB taye ezaki Suisse aju a baza na besoin na ye abandé koya na ye na kin ayene kin abeti moi production na ye azongi ne poto banzembo pe tant sous le chef de l'état azana besoin ke baye banzembo moko pona mboka akoya pe atievoa na ye ou bien partir a poto kuna atievoa na ye bandé ko likala ngo bongo kola AVC yo obete makasi escapente kasaki avandaki avec beti makasi pe abaton ebele na poto ndeka to ebika poto ndeza ka mosonzo to pezo kola ba maladie tout là et comme moi pasi esenga boy comme monaki que c'est mieux comme famille eza awa aya kozwa médecine traditionnelle peut-être na ndinga médecine traditionnelle ozong intact puis ba meka kosele moi ba kiné et tout ndeko zonga azonga ki awa na mboka kozonga zonga ki awa na mboka azongi na epe azomona pene baningane bo évoluer pena ndé makambo papa Lutumba Simaro ekomaki kokufa mais avant makambo papa Lutumba Simaro kokufa ezalaki que papa na biso Joski Kiambukuta déjà ba son ba rumeur ebimaki ke akufi ba rumeur ebimaki akufi
mais akufaki na ye te ezalaki ka mwa malaise kaka ndenge ezalaka ezwaki ye mais sango ka yaki ndenge ebima na barumeur oh non papa Joski akufi boye na boye. Et après ça nde toyaki omona liwa ya papa na biso Lutumba Simaro ndomanweno oyo atikaki biso babandaki koévolue toujours kobeta ba week-end na bango ba dimanche chez Sébastien na bibwa kuna esika bana oke babetaka ye pa bandaki kokende pe amo ba prestation mosusu ande pe kokende mais ba prestation nyonso te parce que nzoto déjà ezalaki ya koningana amo pa okokende na ye avandi ne ka assister tout eleki nango pe avandi na ye pe ande kocontinue vi na ye ndenge ezalaki seulement ke ndenge abelaki ekomaki siko neti ye quelque part neti bakomaki koekarte ye akomaki mpe komona yango bien te na motema na ye etonke bango babunda makasi baya basoldat makasi oyo ya bana oyo depuis depuis tout puissant que jazz ebanda excusez-moi depuis tout puissant ok jazz ebanda na ndenge eye kokoma bango baza basoldat makasi babunda na donc babitumba nyonso le haut et le bas bazalaka wana ba rose na bepine bazalaka kawana donc nyonso non bazala ba fidèle penza à tout puissant que jazz depuis l'ombre kenda donc sika l'ombre azala aloba penza que aza fier na ba soldat na ye donc papa na biso donc abanda musique depuis 1969 donc lelo soto bito totalisé carrière na ye donc il ba 52 ans ya carrière mais soto tali bien asali penza 50 ans ya carrière na ye to ba 52 ans pour na année oyo akomi mais année ko ça c'est le mot donc Tokyo le baki 50 ans na ye ya carrière yango pa fêtaki yango année passée ezaki année passée jour anniversaire na le 14 février le 14 février jour anniversaire na ye mais lokato loba avant anniversaire ne ya le 14 février oyo ya année oyo azali na message moi lancaki na batu nyonso tout lobi kake bato abeta musique na ye ana besoin bato ba consommer musique na ye mais musique ne beta na partout na ba fête partout bato bazalaka ebeta nango donc lelo penza elo pe na yaki pona loba que po corps na eza na Morgan Alema parce que tant abelaki pe eloko esali ke papa na biso akufa po to fongola matoi toyoka très très bien eloko esali ke papa Joski lelo atika biso po abandaki ko dégager lisusu te. Donc, les boumoué comment qui déjà bloqué. Donc, ce qui est lié, na simebima li sous-souté. Donc, les boumou bloqué. Ok, mouton zamba sali, tant ozolia, ozomela, il faut ebima. Tant ozolia, ozomela, il faut dégager. Mutuka kutu eza mutuka kato tambola nango. Mutuka so atamboli, tuyau d'échappement nango, ebimisa milinga. Azo bimisa ba salite nyos. Et alors, ce qu'on mouton zamba sala, obimisa ba salite te ozala ndenge ni. Ozala ndenge nini po basi okutwa bota na césarienne soki basali opération babimisi mwana bolinga kuto banda kolia posa ya ba docteur ezala nono sala no gaz po bayebi tina basenga nanu mwasi auti obota wa leki na opération sala no gaz bayebi tina siko ya ndo sala yango lisusu te libumo bloqué donc ye pa nezo zalaka entrer mais sortir wando zala te pas inde yango wana yango nde memi etina liwa malgré AVC na belaki mais o memi pe etina lingwa eza wana nde ko dégager lisusu te de hôpital ba mema ye tango asali crise wana ba memi ye hôpital wana l'air ba kei ba mona ke kawana vraiment bon ba ko soigner te docteur azala na clair que ba ko soigner ngote singa ka faut ba transférer na hôpital à munene ne ba transférer ki na hôpital à munene ya Ngaliema kuna nde esika papa na biso ke ko kufa atiki biso na Ngaliema docteur Chamala pe asali nyoso. Là je salue déjà le docteur Chamala de la clinique Ngaliema en tout cas musala sala kaka ya kosunga population nzambe abatela mais cette fois-ci ezalaki likamwa nzambe mwa yeba ki akoki kokufela na clinique Ngaliema na maboko pe ya docteur Chamala donc on n'avait pas le choix eza mukano nzambe ye mo nzamba mi na circonstance nyonso photo kumisa ye eza na tango ya pasi to na tango ya mawa donc c'était le cas ya papa Joski akufi atiki biso parce que ngonga na ende kokaki malgré nyonso esalami que azo dégager gaz te ba AVC makambo nyonso tout là
nzambe ya chaki point final na vie na ye, donc on n'a pas le choix tondimi yango. Mais le koto senga Baptiste bolingana pour Papa Joski na bandeko na ye ba déclarer que tia zalaki wana malgré banda ko souffrir kandenge mo ba pasi mo ndinga zaki AVC mo nini ezala ba musicien ya bana OK bando yo tala été ezala ba musicien mususu malgré toyebi que Jubi a soutenu ye na voyage moko boye ba sala tout pour voyager toyebi yango Koffi Olomide je ne sais pas où est rançon je ne sais pas mais balobika qui soutient à artiste exact surtout à bango mo bana OK. Donc et ça là qui passe makasi pour eloko ndengwana ezalaka soki mutu na bino azobela en tout cas faut ça là tout boko takota bobima bima po quand même atako kufa na ya ko tika na ye mais ayeba ke bato boye basunganga famille pebi ah bato boye basalaka tout pona ndeko na biso et ça là ka bien mais là mutu aza délaissé ça passer voire même lors ba musicien ba okende et pas ya président Fachi ton président Fachi a bensi ba musicien asenga bakotisa na liste wana me baboya pourquoi parce que bamona ke okoloba nini ye mutu aza déjà na AVC koloba ezalaka pasi et tout. OK azaki na posa comme la président Fachi peut-être c'était la dernière fois pour akutana président Fachi donc eza pasi bande connaissance ba musicien il faut bolingana bosala ba association bosala ba groupe même ba groupe on dirait utilité nango ezala te utilité nango ezala ka soka matanga yende bokolo kota mbonga matanga et amabe comme Soneka et puis Umiko. Vous allez prendre quoi? Boké, Bokoti, et pas un ministre, et pas un président, et pas un boye, couper sa lettre, et banini, pour soutenir artiste à Koufi. Entre-temps, dans la famille, pourquoi l'air à Belaki? Bosala qui m'a camboanate à Kobunda, côté la, et en fait que Abika. Fallait que ça la yango kaka lera kofinde boeli ko sala ngo pe bo olie bo associer famille na ye bo associer famille na ye te famille bo tie musika bo ideni mbozaki nango après avoir ba pesa bino bon ba pesa bino fond ideni mbozalaki nango donc eza passe vraiment ba autorité ya mboka ngape na sepela soki ata autorité moko kolanda que soki bozana eloko ya kosunga il faut ko kende directement na famille ya mowe. Parce que tolinganité bandeko na biso balingi biso te. Pourtant wa belaki ceux qui bazwa ki likanisi wana tandenga ande ko senga ba même pas Fachi. Ayebi pourquoi ndo senga. Balinga ko mema ete. Mais na tango liwande bazo wela ko kozo mbongo en tout cas bozala pe mayele boye ba nani bokoki ko pesa mbongo pona makambo ya funérailles ya papa na biso Joski Kiambukuta. C'est vraiment comment je peux dire. Les a vraiment et pour un point moko vraiment à soulever dans Yamakasi que boye banani boko remettre un bon wana n'importe qui te se présenter un artiste un journaliste un na soutenir non boke pa na maboko penza ya famille ya mowei bomoni mwasi ya mowei bomoni bande kwa mowei bozu bopesi enveloppe na bino babi que participation ya l'état ya chef de l'état participation ya ministère ya culture participation ya intel et puis le président Alita Chamala hein notre mécène vraiment oyebi bien que moto penza a sala a la première personne à immortaliser kombo na yo na banzembo na ye donc toyebi que des choses ça qui ba dom mususu ya biloko po ba lukandeni ba panza matanga et tout non enveloppe les a déjà bien mais so sali pe sou ya plus c'est cause la vraiment makasi pour souci na ngeza que papa wana akunda na kimia nyoso donc to pese hommage o ebongi na ye. Neto kunde papa le tout mandingue pas kundama penza très bien pour azo méritant aza boba ya mboka asal pe mingi pona mboka surtout pour la musique mboka na biso donc azo mérité yango et puis to ko rappeler bino que papa Joski atiki bana misatu na bakoko misatu atiki bana misatu na bakoko misatu on sait pas matanga l'air ekobima est-ce que basi mususu bakobima na bana parce que auto yebi kalika on a pas moi sine mama bana ne wana so sera si ce sera so sera so pena wana à part ye auto yebi azaki lika on a ya ayemba pe na banzembo ezaka mama wiva zala na poto yende mututo yebi mais ba o batika li to yebi te so bobima bo mimonisa to ndenge nini donc esengolange kozala musiko nga nazali na mona ke papa wana kundami na kimia nyonso bapese bonheur nyonso
gouvernement mboka na biso pe et participer na ko soutenir ye parce que so totali banzembo patriotique nyonso ya musée azala ya Kabila azala ya nani azala ya temps Mobutu j'espère pe ayemba parce que peut-être to wana na azala na ngai mais na temps Mobutu pe peut-être ayemba mais o ngana yebi ya musée poto yemba ba tomona banzembo o bayemba Juya musée azala na kati franc congolais azala na kati banzembo mso landi na sima azala pe na kati donc aza papa moko vraiment le baouba ya mboka na biso ya musique congolaise na biso donc ba fali pupa ba weranson bani wana papa na bino boye bandeni ya ko soutenir ye na moke o boza nango bo aider penza même famille na ye bo aider kozala vraiment très bien bisika kozala kopema na kimia pe na ese. Là c'était vraiment pour notre papa Joski Kiambukuta oyo atika kibiso tozwa extrait o lisusu ya papa Joski Kiambukuta et puis tozozonga poto kota siko na makambo fali parce que na lobby émission ya lelo eza na deux phases ya liboso ezaki ya papa Joski phase ya mibale ndeza ya fali pupa na kolobela pona basi na ye Nana Ketchup na Niki Barcelone Menga. Donc tous on a extrait oyo il y a papa Joski Kiambukuta et on se retrouve juste après. Voilà déjà de retour dans notre plateau, hein? Plateau, il y a Sandy Show, hein? Vraiment, il y a Sandy Show, donc tozongi déjà, ndenge na loba ki ne bande, j'espère que botu kolanda, bolandi vraiment image wana, donc toz komi sikoyo na ngonga oyo penza to ye bisabino eloko to ye a to se présenter liboso no po ngana se présenter ka liboso na binote so naza na eloko malongati parce que information ndenge zana il faut ko traiter yango bien. Po ebele ya batu lelo YouTube so ezobeba ebele ya batu ezaka ke amonika ba lancer quelque chose na YouTube aye abandi koloba ba n'importe quoi donc sans à vérifier information sans à traiter information or que bisonde to tangelango information yo se faut ezala traiter pardon ato yo ki ke babu même tout monde na kinseso avant yo koma na kinseso o bimisa liloba wana ke babu même tout na kinseso il faut ozala na ba source moko boy o ezoloba penza ke babu même ki mutwana na kinseso donc ozala ba source o ke lelo soki ke enungi oki kopesa ba yano na yo pardon ba réponse na yo donc c'est ça yango toloba ke information ne se faut ezala bien traité bien vérifié excusez bien vérifié parce que lelo bande kona biso ekomi kaka yango ba loba ke babenga ka ba koni foti parce que to ba tout moko oyoki likambu yo lobi na sens na yo osali na sens na yo mais o lopesa vraie information o ba toazo zela ezala kate donc yango biso tolinga to traiter non information na biso donc atana yoki soki lisolo wana esali une semaine ke bato bande kolobela même si na semaine wana ezango suna gaste mais ngana ko ya kolobela ngo parce que na bité naza déjà na ba source na ngai nyonso naza déjà na ba vérification na ngai nyonso ba raison na ngai nyonso ke soki na yo kolobela bato fo bandimela ngai donc c'est juste ça donc liwa ya papa Joski Kiambukuta oya tika kibiso. Semaine passée, tu l'obéla qui ont toi qui l'obéla parce qu'on avait eu le news. Maintenant, naïe si quoi l'obéla parce que n'a eu sous information sous il faut nga naïe bisabino. Pour na loba qui pour na papa Joski Kiambukuta, oyo nyon ce qu'on s'est présenté comme addition, oyo nyon ce qu'on s'est présenté comme surplus moko ya ba information na koya awa pona na solo la na bino. Papa Joski Kiambukuta biso stoye bike abanda na tout puissant OK jazz.
na période ya Franco abanda kobeta na tout puissant OK Jazz ba image pe ezazaza nango o elakisaka ndenge bazalaki na Franco ensemble na époque wana Franco Luambo Makedi o atika biso bazala bango nyonso na Madilu système balutumba simaro ba bien makoso ba pependombe ba papa lutumba bazala ba tebelende bazala kana tout puissant OK Jazz après liwa ya Franco batikala na bango kana tout puissant OK Jazz ba bande ko continuer lignée na bango wana et après leur lutumba simaro ayozwa relève nde ba pesi yango kombo ya bana OK mais bango nyonso bazala kezete ke bakabwana bango nyonso bazalaka à part kaka muto abimaka ezalaka Madilu système akenda kosala groupe na ye mais bango nde batikala tina mukola lelo nde bakufa moko bazokendeke batikala kaka na bana OK na bango wana na OK Jazz donc échange te papa Joski Kiambukuta ayembeli biso banzembo na kati ya tout puissant OK Jazz azalaki pe compositeur abande ko composer banzembo na ye abande pe ko interpréter banzembo donc azalaki pe chanteur et tout pour na moi biographie na Tokyo Lobake akbotama le 14 février 1949 le 14 février 1949 aye kokufa le 7 mars 2021 et le 14 février 2021 a totalisé 72 ans d'âge. Donc a totalisé 72 d'âge où il a fait takango na place où il a Chetemba, batyon so ebi na kin Chetemba, babenga au village Chetemba ici kapi à ça qui moi fait nana ya 72 ans. Mais malheureusement à s'attendait que na fait ine wana ki artiste ba kozale belé surtout au ba ebani baya po bayembela ye mais c'était le contraire baya quitté mais makambeleka ki nango kaka très bien et après ça bisonyo soto yebi comme je vous ai dit la fois passée que abela ki AVC ya temps ebele depuis zala ki na poto abela AVC wana en tout cas et beta ki makasi na poto e beta ki makasi azui ba traitement tie sali ke abande penza ne bandeli abande ko sala ne ba à partir à poto ano sali quelques productions azoyemba mécanicien de bord moteur en marche s'il vous plaît décollez. Le Congo rend hommage à Joski Kiambukuta, chanteur, compositeur et interprète des... Voilà, on est qui vraiment pour la compte ya papa Joski Kiambukuta quand na lobaki ke quand émission bondoye ba déroulement de makamboizo le kana na bisika bakosuka na ndenge programme nyonso ya funérailles ekopé sama donc kaka na émission au son du show chez Sandra Mumba donc lundi déjà corps à papa ekobima le 24 ou le 25 mars oyo ya année oyo et puis bakokundango le 3 avril 2021 bokoye ba escape bakokunda yango pe suite ya funérailles soki kozala ndenge nini donc juste zalaki ke mikolo tozolela ye parce que aza baoba ya musique congolaise na biso asali ebele tozobenge pe le patriarche donc asali penza ebele composé banzembo ebele o mususu ye mo ayembi te mais bato mususu bayembi donc azala ba œuvre ebele donc ba œuvre na ebele donc ezoloba petit lelo na mukola lelo ba œuvre na ezosala toujours misala nango donc c'est vraiment un monsieur à féliciter donc que son âme repose en paix papa Joski Kiambukuta Londa sikoyo tokoti na deuxième phase ya émission na biso ndenge na yebisaki bino ke nakoya kobeta masolo ya Fally Ipupa du Cap la Merveille na basi na ye donc si je peux dire ça donc on sait que Fally Ipupa ana mwasi moko femme légitime na ye mwasi ni anda mwasi ni apale eza bongo Nana Ketchup bafana obisonyo sto yebi mama ya makosis et puis Fally à part Nana Ketchup maman o abota Keina o aza mwana liboso froina epenza liboso maman abota Keina Ipupa eza bongo Niki Barcelone Menga aza mwasi wa Fally bavanda na Fally ndako moko baboti mwana liboso Keina Ipupa et après ça nde mwasi aki ko déconner mobali akangaki Fally ye moko de ses propres yeux akanga Niki Menga Barcelone na mibali en Franklin Deli
akanga epena mibali penza vraiment na acte penza le eza acte sexuel penza akanga penza na makambo yango. Donc esalaka fali pasi mingi komona ke mwasi moko o alingi makasi mwasi o apesi ye mwana esali ke azala papa lelo a se retrouver que mwasi wana na mibali mosusu mobali te même mibali mosusu. Donc esalaki pasi amonaki vie artistique na ye soki alobi alanda buzoba mwasi na ye donc akobebisa yango moni atikaka Niki Menga atiki ye na Keina po mwana azalaki moke mwa efali azwa mwana ezalaki te atiki ye na Keina ake na bavi na ye ye pe Niki Menga nanga monele atikali après makambo na ndosala aki ko se retrouver ke azana zemi et puis zemi wana ezalaki ya fali ambiebisa fali na bandenge nyonso ke zemi ongana nango eza zemi na yo mais oyebi ke mibali soki deja akangi na mbeba moko donc ezalaka deja pasi ezapela pasi po ayoka fali andima koyoka te parce que mona ke neti mwasi alinga kindela ye zemi po akangi na mibali ebele azalaki le seul mobali te o abimaki na ye mibali bazalaki deja ebele yango fali akomaki deja prêt po nako silisa na Niki Menga atikaki bongo malgré pas boya kine ko zemi wana Niki Menga pela ramoni ke mobali aboya boy kande ko baso ba mama nde biso tozala bala zala nde ya biso azoki abokola ki zemi na ye moko aboti pe mwana na ye andi ko bokola na Keina na oyo wana botaki. Donc c'était juste comme ça et 17 ans de séparation après fali kandenga zaka lelo aigle boye tellement que moi si lobela ida na ba façon nyonso que moi na aza mwana yo parce que pour le preuve que moi na nezaki so Keina akeye pa bafana comme Keina za na droit ya kokota na ndako fali wana Keina asolola ka bien na mama wana na ye na ketchup donc abande ko mema pe ndeko na ye kuna parce que Keina pas aki na souci na ndenga zokola ke wana azaleki na ye ya papa moko parce que bana bongo ba yebike Keila wana aza neti Keina ebeke ndeko na ye aza mwana ya papa na ye mais papa ne ande ko linga ko accepter ndeko na ye te donc mwana na pe ayebi ke papa na nga eza fali mais tant que papa acceptera ye te moi pas ke na makasa kanga papa moi sala boy ezalaki te donc mwana pas zaki na moi ko banga zaki un peu isolé quoi parce que so Keina kei donc façon fali azo yamba Keina donc ndenge moko te donc Keila azo bima lokwa mupaya azo bima lokwa ma camarade moko ayoko tika muninga na ye donc c'était des choses comme ça. C'était des choses comme ça, il était vraiment isolé. Donc, et après ça, Fali a eu aussi l'examen de conscience. Quand on a zaka Fali a lelo, à Monique, il faut assoler le sous très très bien à Niki. Ne a sengaka Keina ipupa ou aza fiché na a sengaka numéro maman na pour ba solo là. Maman Peller ba bengaye pour la première fois Fali la bengaka en tout cas a recevoir appel te ba solo là na Fali te pour biso pe basi tozala bon surtout so monde que mon bala comme ko s'approcher pas na mon bala au senga ba pardon ba bolimbisi nyonso mobali ana kipote et pour la première fois bengi donc au saka neti pour la première fois Barcelone a yambrate et puis pour la deuxième fois tant wa yé ko yamba téléphone de Fali senga ki ke ba kuta na po ba sola bien par rapport ya mwana na keila. Et après tant ba sali ba rencontre wana donc non le 17 ans il y a séparation après ba sali rencontre wana fallait à tourner les sous sur Barcelone que si vraiment moi na za mwana na ye Barcelone pas ndimi et tant que maman habite déjà na yebisa yo na le bon changer te moi na za la mwana na yo kaka nengo boya ye nga na yebisa ke azala ka mwana na yo de fallait abi OK c'est bon si réellement za mwana nga to passer na acte ya ADN Niki pe comme ayeba ke wana za mwana Fali aza kutata na rien penser ta yebike et puis ça la kitoko. Et après ça, baleki na acte ADN MPC Moussa nango et là c'est que Fali nde mutaza papa da partir wana Fali aye ko accepter mwana wana a PC ba droit nyonso o bana na ye baza nango nde Keina za na droit wana ba compte à banque ba makambo nyonso tout ba bien nyonso a pesa bana ne Keila na pe aza na droit et directement a PC kombo ya ipupa de enesengo wana maman nyonso aboti mwana na ye o kake papa wanga na kizemi tant amoni papa ye moi mizongisi mutu pe accepter mwana wana oyebi esengo esalaka esengo makasi parce que
bano ba rejeta kawana talaka nde bato balobaka mono babwakisa mwana makango mama na botaka ye na kibondumba mama na sala boye bando sala pe Barcelone pasi mwana pe côté mosusu papa yambaka ye te bando ko sala pasi donc là ça sala ka Barcelone esengo makasi niki Barcelone sepelaki makasi parce que papa mwana et surtout ndinga comme star ya munene ya mboka pe ya mokili mobimba donc ça qui esengo makasi que le ba réclamer et donc e ba ipopa nde Barcelone akende ki na Instagram na ye ache photo ya mwana na ye ache kombo ya mwana na ye abakisi na ipupa na compte wana nde batu siko ba interpréter ndenge balingaki batu ba interpréter no fali azongeli mwasi ya liboso fali andimi mwana na ye azongeli mwasi na ye bafana boye ba obwakisa ye boye donc comme ba n'importe quoi comme ba n'importe quoi or que fali histoire ne ezalai kake ba arranger na Barniki Barcelone pour mwana comme abimi aza mwana na ye accepter mwana na ye asala mwana na lokola bana nyonso po asangisa bana na ye eza déjà acte bien pour na fali ipupa aza nono envie azo préférer ko sangisa bana na ye bana ne bazala déjà inu bazala déjà liboke bazala na fraternité wana eza déjà bien donc nyonso bayaki pour na ba raison du que fali na Niki Barcelone bazongani c'est faux et archi faux. Libala ya mama na mwana ezala nango kaka pe kufaka te. Libala ya papa na mwana ezala nango pe kaka kufaka te. Pourquoi bana baza na kati baza ba centre moteur. Po bana ba oza le papa, maman oza na besoin bana, ba oza toujours en contact na papa. Papa pe bana so baze pa maman, papa akoza na besoin bana, oza pe na besoin maman, ba oza toujours en contact pour amona bana ne ay bandeni na kosa. Donc fali pour pana Niki Barcelone ya lisolo ya bana. Ya lisolo te ke ya libala ya kozongana ya lisolo ya bana donc botika kocha trouble penza na foyer ya Nana Ketchup ya binda gera mobali na ye awa mwana mususu abakisami il faut a continuer ka kozala mama wa malamu ndenga traiter ka keina ipupa ndemo pe a traiter pe ka keila ipupa pour a garder vie ya foyer na ye a garder mobali na ye a bomba mobali na ye parce que mobali na za star aza populaire donc nyonso eleka na ba internet eza nango ya koloba te mususu eza nango balokuta mususu eza nango banini mais ba vraie vérité ba vraie version on a pesi bino parce que on a na ba vraie source eza te ke na zui yango parmi bato alobaka eza na ba vraie source lisolo wana et on a ngana éclaircir eza que fali a accepter mwana ne keila ipupa et tant que a commis ipupa lokola bana ne nyonso même droit baza au même pied hasangisa bango et puis Niki Barcelone aza na vie na eti lelo azala aso moi c'est ipupa te aza eloko moko te aboya kopesa fali divorce asala boye ba divorce la fali te yango fali balaka Nana Ketchup te nyonso wana etozo yoka mais fali aza basé sur moi sini Nana Ketchup et puis Niki aza pe basé na makam na ye na bana na ye donc un point très donc eloka na ngana éclaircir yango wana na affaire oya Niki Barcelone menga. Donc je salue tout le monde. Déjà ba warrior nyonso na saluer bino na bosani bino te aigle babimo butu le king tokos volume 2 donc ma solo eza toujours kitoko peso qui est toujours kitoko na saluer penza Edi Badiata papa Edi Badiata nana boduga ski ma copine je te salue na bosani te ba coloquer ba staff nyonso ya fali pour pas na saluer bino ba bonne chose na bino na saluer mon boss mon boss Simon Musindondo l'architecte que je salue. Je n'oublie pas aussi Serge Foala ba Serge Anarale le boss Sobanuka na bosani pete JB Kumaluta boss ya Congo Victoria TV. Je te salue de bonnes choses depuis Dallas. Boza ebele donc na salué pe Belsia Boulembi, Christian Bi, Irene Numbacheka, Patience Mas, boza kaka ebele Nadine Sala na papi Amiba, ba staff nyonso balinga ngai. En tout cas ba fan na nyonso ya Dallas, Ohio, Kentucky, Boston, Iowa,
Indiana, partout, na Pennsylvania, na Raleigh, partout. Donc, Bozali, Bolandaka, vraiment, émission Nangaï. En tout cas, des bonnes choses, Nabino. Et puis, merci beaucoup infiniment à mon boss, Raph Nguindu, le génie de YouTube. Et puis, Studio Congo Promo TV, Mobimba Kitoko, pour Kalate, non, Kita Dallas, pour tout ça, à Marcelone, Prince Yaweli, depuis Houston, je te salue, Babi Versas, ne Versas, mon candidat Versas, Nicolo Tissé Versas, et puis, Yahweh ma banza, je te salue aussi. Babi Lambande, Lamba Tirkin des âmes, beaucoup nayo. Donc, de bonnes choses à toi, Yahweh ma banza, Batunio sur tout Molinga, Sandra Mumba. En tout cas, Nazana pona bino pona ko servir bino butu moi. Je sais qu'on va se retrouver déjà la semaine prochaine ou dans quelques heures, dans quelques minutes, dans quelques secondes pona ko sala sous émission mususu beaucoup vraiment de bonnes choses à vous. Non bon ça Papi Bongibo. Papi Bongibo, je te salue. Coco Men Mobimba, Babi Club à Jido na Westbrook, Wana Masao Kitoko, Mireille Mwanza depuis Boston, Mimi Mimios, Babi Libulunde Makambu, Norbo Sanapete, Babi Nganda Taba na South Portland, Wana, chez notre tonton Christian Bass. Donc je vous salue vous tous, Bolinga Cassandra Mumba. Et pour en finir, je salue mon bébé Donel Soki la Tona, mon bébé vraiment, Oyo Penza Pesa opportunité à cause de la maman que j'aime beaucoup vraiment. Merci beaucoup à ma famille depuis Congo Kinshasa. Je vous aime tant. Des bisous à tout le monde. Bye bye.